mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na émission oyo toza kosala na bandeko na biso ba congolais o bavai na poto o basalaka pe fierté ya musique congolaise na kati ya poto boko découvrir bango baza ko présenter sous te na droite nanga boye bien ayemba na bakurutu oyo basalaki musique congolaise ebana o paza na gauche nanga boye bien très bien a se présenter moko ayemba pe na bakurutu oyo basala fierté ya musique na biso na bana droite nanga ndeko. Bonjour. Ouais, bonjour Ndeko, c'est Chabron, Premier ministre, Lema, à la voix d'Ngungi, donc tout ce que vous voulez, Chabron quoi. Chabron, alors ça la fierté musique congolaise de Ratia Poto. Na gauche nanga mbote Ndeko se présenter. Ouais, bonjour à tout le monde, c'est Jolokis quoi. Bayebi donc chanteur na bino bolingara, c'est Jolokis. Mais Jolokis, mingi bayoka Jolokis, to ebité obeta l'orchestre nini, obanda musique ndenge nini, olba moi 2 minutes moko boy parcours no banda ndenge ndenge koma na poto. Bon, bayebi na wenge hein, les marquis wenge, na soto zongi sima, promesse musique Gato Bivens, voilà quoi. Bongo ndeko na droite nanga, outa l'orchestre nini oyembana nani obeta ba orchestre nini na tchakini wa 2 minutes. Bon, tout le secteur, quartier et tout évolué, embauché des stars, quartier bourgeois, master. Et puis, on a pas vu Rombo Tunani Wabanka, Lemba, Richmond. On a évolué pendant 4 ans. Et puis, on a vécu la musique chez Papa Wemba, Tilelo, donc vive la musique. Si on est beaucoup na poto koto na zomo na wenge na zomo na viva la musika bo sangani bozo sala biloko moko zo sebesa batu na poto initiative wane bandaki ndenge ni. Bon moni le ozo réunir biso tout ezara musique eza lokola ba parents eza lokola maman na biso toza bandeko donc ke BCBG wenge quartier latin et tout viva nyonso ezara tout ça la musique et puis musique quand tout ça la kaka musique congolaise to ba na lingala. Mais tout se comprend. Donc voilà, na ebige Jolo Kisa Wemba bonga na mbi boy. Na ebi venanga fan da mbi boy na mbi boy, Jésus de Changwa mbi boy na mbi boy. Donc la cohésion na, tu as vraiment la besoin d'artistes ma couleur pour na voilà les autres ça na dinar pour na accompagner vena biso alempela. Donc voilà, to yaki to salindu le kitoko le bien, ba tout bazala ki ba se peli. La mère nangai Alphonsine Bella na bosanité na Bolebouk vraiment ba moté belé na présence. Merci à trop. Ricky Sengel, la bonne sanité, d'Obino tout, Escabozali, les 20 cassettes, la musique, Gary, le GI, la bonne sanité, le Rick Matutu, merci vraiment la présence, Ali Nomukendi, Petit Nanga Eric, na Delès, donc vraiment, merci à trop, na Batutu, Bassista, Gibiso, quoi. Mais si on est ta musique na poto, organisation zande, bozala na moi président, ou bien la moutouazui cop na bengi baninga bosangani bokebeta. Bon, moi, les coopération, c'est quoi qui pas fait à l'Empela, donc à Taliban, à réunir ma petite naïbi qui non, bah, talent, on accompagner tout ça, le boulot bien. Et puis voilà, Joe le Kisparo au contrat, n'a mon robot, a bien un chabon, tout s'accompagner, un peu un contrat, tout comme na bengi, bah, manama, et tout ça, les gars, voilà. Naïbi qui n'a pas tout, bah, musicien, bazaï, belé. Est-ce que beaucoup de l'initiative, tu vois, un peu, Missousso, ben, on a bien, on a mis peu, tout, Bossanga, on a bien, Missousso, le bas, mon année. Na comprendre bien te ndenge boye lelo awa bobenga na ka bino na bino to bobenga ka pe ba misusu o ba monani lelo awa te ba ba msupe ba monani te tozala na bango tozala na ba biso tout tozala na biso ça dépend ka ya production nous en on peut tali ba tu nous en avons besoin voilà quoi et puis bo sali collaboration bo répéter bo sali musala quoi c'est un peu ça mais to collaborer un peu ça na artiste et tout quoi Jolokis à part soira lelo n'habite besoin d'un projet mususu moi eloko mo fait ça masumba ngombo mikolo tara net ba olando mboke lalaki mais tout le monde le mboke respirer mboke respirer na ndenga systématiquement tout le monde ba pelazi donc deux fois te tout le monde ba mingongwe bimia surtout nzembo mo ndeko beti ya papa matina vane na tikalaki nazo talo na lemiko fu Tu as fait tout ce qui était. Allez à la qui s'est dans tes coco, la paix,
kose kochima sema mayala elokisa bana sima angala tokisa sema bona boga ya yana ngase Asali wenge muzika mubaye wewe Adodo bigozi Salamu Opolisa Soki bakofika Kese elejo Betagale Amanzagale Ojuli kore Namuwe Maboko pour la Chabrotte, grand chanteur. Merci, Aya. Alors, la Monique, l'expérience, c'est la Monique, Joe Lokis, monter moko, peu la lobby, bandela po, est-ce que le projet, monsieur, est allé, l'or, moi, c'est la massue Mikolozo? Bon, je crois que Boss Lady Ali, manager, Dadi Kiyangi, GB Prod, je crois que Mbalasima Bolinga basala suelo comme ça bien peut-être pe na Rotterdam on a sepeli ça bankaka na rota mon lelo to sangana kia banoko bazalaki donc majino sele balaki bogambia baagi ba chef à couloir donc rote tout ça na dinar mais Rotterdam pe et mona na ikoto ko Saloma Vinga Clarisse Panzo balaki batebele Carlos Kaluza bino tout bozalaki Richard Panzo. Donc je crois que Mbalasima bao ba moni ba rolinga to sa suelo ko mo bien longo na ba master na ba mususu peso baroya eza bien échange culturel entre artistes et arabien ko sangana pona ko sepelisa batu intérêt meza yango wana pona ko sepelisa batu. En tout cas le lobby eza bongo na bi que prochainement à Rotterdam to go beng sa bande ko basala kati ya Eindhoven neti ba papa Edo Kwanda tout ça président bana matadi na kati Hollande Dodoli Panzulizolo mikoba benge Macron tout ça na ba Shokuni Nzau tout ça na ba Aimé Lubamba tout ça na Papi Batomene tout ça na ba te belé otoko benga ba ko chapua ba ya po ça rappelle moi bien bande ko ba uti musika na France Belgique Hollande ba sangani Allemagne ba beta musique pour na ko matara critique na biso moi likolo quoi bon na éviter ceux qui moi loko moi soit cause la moi li banga 2-3 personnes et ça la moi bien et puis félicitations ba monto ça la kinde na soirée lelo il y a trop donc na pesa moi programme qui yanga quoi donc naza vraiment en plein studio donc bientôt ba clip et tout comme vraiment fait prêt il y a album évolution
un album na yo moko. Ah ouais, album Évolution, donc bientôt. Mais on a largué ma single morbo et calamité pour la promotion kaka nzembo embelita bufa tout top modèle donc vraiment les nzembo kitoko toujours ça ba clip donc na ebi toujours ça ba clip na GB Prod oh ba sala pena kuna frère nanga Joe Lokis donc qualité za kitoko donc vraiment bon c'est là vraiment boulot ça pena très bien bana pkin bana poto bana partout. 5 bino merci pour soutenir l'artiste na bino toujours en repos qu'il tire na biso eko fate faut ceux qui touche libaya boto beta na Denar le Rotterdam Hollande Allemagne faut boya kabomo na bandeko na bino to monani mwa kala esala moi bien to sepeli ensemble to kabani mona mutazongi chez donc vraiment na sepeli na bana Denar Rotterdam de basistaki biso lelo vraiment ebele na pesi ya lemu kendi donc les lieux de percussion mo lokai donc bambote belé Lorik Matutu, Nabo Sanité GB Prod, Viron Lipachul, Albert Bali. Donc, tout va à Chabron, on a fait un gros bisous. Donc, à suivre. Bon, pour la sortie de l'album, nous sommes contactés. Moi, les banques, ça l'arabien. Aïe, bah, programme, ils ont contacté. Donc, on va contacter via Facebook. Hein. Donc, sur Betty Chabron, le Maha, Mishke le Maha, Chabron, Mishke le Maha. Donc, Borzonga quoi. Donc, problème est comme via inbox, voilà. Et puis, donc, mail langaza chabron balionoso @gmail.com. Soko betelinga pe nini toko là quoi. Donc, vraiment, bon hésiter quoi. Chabron a la pose à poids, to soutenir l'album naie. Donc, après si ba coordonner auto rose les Jolokis. Yo pe na moni po bino tu boko mika ma système album au moins single moko boye. Eza ndenge ni makambo. Bon, on a invité bateau Baolanda Bisso. Si vous avez besoin de Jolokis, na minute, vous checker sur Facebook, non, sur YouTube. Bon, on a un clip qui on a pourquoi. Il y a un ensemble promo comme il peut Kinshasa. On découvrir artiste na bango. J'espère aussi que là avant ma camusoué donc beaucoup de Jolokis bo s'abonner na YouTube. On a ba news. Oui, zoya quoi. Sans oublier je remercier soutenir biso na musika Tati Bouchiri, Nega Bronson, Mbasilu Zombe, la ville de contrôle dans Rotterdam. Donc bambote na bino yango merci. Tati Bouchiri, ministre de la Défense, Nega Bronson, B50 Mbasilu Zombe. Il est toujours au contrôle. Pour qui bambote na bino tu pas Jolokis, a ebi que place Bozali. En tout cas, merci beaucoup et puis courage. Et surtout dans la soirée, vous beti ndeng bimisi mingongo na moni talent zali. Bandeko bazala kibo katse bandeko bavani na poto bavani la hamburger, bavani la frites, bavani la bambala soki ni te boulot zali. Ngamo na moni bayaya bayemi na ndenga mukete batu babini bokolanda ba biloko na biso so bokoti na compte na biso ya YouTube de Carlosson bo beti bokomona élément oyo. Merci beaucoup. Na bandeko na biso nyonso oyo bazo balandi bakolanda biso élément oyo. Mais boyembaki kuna batu mingi bazali na salité hein. Batu mingi bazali na salité. Em so ko découvrir bino mo mungongo moko boye po Gino Sele Hollandais noir a sepela na madame naye maman Clarisse Panzu. Panzu skin hein a sepela naye. Bo beta mo eloko mo diyo moko boye. Hein? Donc mo eloko mo mbangu. Na kozela so ya kobalana. Bona kitisa motema na pesa sango. Donc voix kutu donc c'est silipo. Na yoko mose. Ya na kalvana Jean. Je n'ama loué. Voilà quoi. Na comprendre bino ndebo sala ba monter na soirée mais na ebi que prochainement to ça la programme bien to ça l'émission moko na yo exclusivement pour la makamba album na yo to yo kana soki na Belgique France be en Hollande to ya na ba matériel to ça album comme ça to ça peut promotion album na yo Jolokis pe yo ça na kati Rotterdam to luko to ça l'émission moko bon ensemble to parler ka album na yo combien de titres banzembo embeli nani et puis o azana posa ya libanga azana posa ya chant bazana bango ba pesi ba coordonner bango bo komela bango bo benga bango et je vais remercier Tade Kalouza, je vais remercier Papi Tsakala, je vais remercier Tino Barosa Nakatia France et surtout celui qu'on appelle la main blanche Carlos Kalouza
ye mutu asali fierté Alphonsine Bella tobosani te Bella Stone mwasi kitoko mwana ya ngombe Willibrook ekoya te Alphonsine ngombe na kati ya Willibrook ngape nayebi bato na Willibrook Marlène na Willibrook mbote na yo Carlos Kaluza koloba image na kati Hollande na kati Europe bongo Storil Mukuna président d'Anvers Bilis Machoko bambote yango yo Beau soutenir bango baza la prochaine occasion. Merci beaucoup Carlos Kaluza, maboko apembe, papa na Ridley. Ciao. Papa yo komi olotisanga to mabe nakati ya butu Storil Mukuna mbala liboso na linga bato mosolo balakisi bambongo kena yo. Pourquoi t'as fait ça à moi? Pas nini okenda se boye mais dis-moi pourquoi ye aux apparents papa ya bana sosali akambo mekoki na mongongo na ye. Pourquoi otiki ngai telenga na bolingo na ngai motema natuna bamaster ata ye yeno te nalobela roger bouche bouchere basangola yo. Naluki yo partout yo monani te au Storil natamboli nord sud est ouest mpona koluka rien lelo na aéroport mpe vol ezanile sécurité nakati autoroute mpe vergle leki au danger vole kobeta pinzoli na miso bakaba yo na moto ya mbongo bakosani baserment na bapromese oyo banzela yo kokende talaka na nsima na yo elili na ngai maboko na moto na koluka yo yoza wapi papa ye omonani te okangi ngai singa na kingo lelo nakutani na Christian Kwakala nasenga mimanga epai ya papa sheri nayembela yo chanson ntango mosusu okobongola makanisi okozonga yo wana mponi na yo kokende o Storil ngai tanso emati ye nalala bongi esila na miso eyaka sheri na nga pokokangi motema. See, we both might shine, we know. Sometime you know, go no. Me love you, girl, me want you so. Hey. Come closer. Hey. Pourquoi yo sali boye? Lelo change nga identité tanga kalozalaki obenganga mobepe lelo change no. Storil ozwi motima moto tiango mbeli. Mpona nini? Okende se boye otiki nga na basusi basanza bamvula yanga na yo na bampasi pe bisengo okei se boye lokola mopepe ya mvula Storil Mukuna pokokangi motema. Obetanga fimbo na bongo na ngai nakoma lokola menuisier oyo asalaka bacercueil akomi na ye kozela moto akufa ya zombongo alia nakoma lokola mpata oyo azanga mokengeli yokela moninga ata momo lelo yo yaki na motema ya ngai sepo nyokolonga awa nakomi konyokoma yo nosimi nzela yokokende na maboko ya mosusu yo wana otondi na bisengo moi la plus malheureuse alelo pasi ezwi mama na merveille Clarisse Panzo. Pourquoi nakomi obanga présence na yo? Papa yo komi olotisa bandoto mabe na kati ya butu Storil monomedila na ntima ayo porkokangi motima. nzoto nanga na mitike pa na yo sheri omema nanga ata na 7e ciel nasengi nanga moko te kasi présence na yo pene na ngai nakobika banza ntango olingaki ngai maloba olobelaki ngai Storil oza bebe ya motema porkokangi motima. Jolo Kiss, Sidi Girl go know, Yannick Jean Seth go know. Oh yeah. Baby, come closer. Yeah. See, sometime you know go know.
you no go know. Jolo Kiss is Bambia, you know. A real bad man thing in the